Balandia radio Lusanga na pesi bino mbote za bino Yanika Bo Matondo na kati ya Salto na studio na kati ya radio Lusanga na ndenge tomesana kosola na president Yesu Kitengwaza president na biso na kati ya Stieting Lisanga Congolese Punt pe tosola na papa Yesu Kitenge na ndenge boyebi tokabula basije oyo etali makambo ya Congo pe makambo susu neti awa na mboka Pays-Bas esika tofandi. Bonsoir papa Yesu. Bonsoir Yannick. Sango nini ndenge nini na papa Yesu pe sango nini oyeli biso na poka lelo? Sango ezali kaka te to luka kozala penza parmi baza na posa ya komiyeba bango moko po toyeba pe basusu baza banani na ntango wana nde tokokoba na bomo oyo esengeli pamba te na vie oyo toza nango awa boye soki obiyebi nanu yo moko te ekezala pasi mpo oyeba basusu mpe so baza ndenge nini na mikolo oyo mpe awa na mikili ya poto tozali bato balelaki na mikolo mileki moto sikoyo moto ekiti bino mo boyebi biso bato ya Pays-Bas awa soki moi ebungi mwa mpepe ezosala ezalaka nango kaka malili na esengeli mpe kozala na mwa bokebi. Merci papa Yesu. Kasi papa Yesu tokende bongo na basije na biso lelo tokolobela bilo mibale makambo ba election kuna na mboka République en fait situation politique na mboka République démocratique du Congo. Donc en tote ba election tozokende na décembre na so Yerusalem o biso nyonso tozo souhaiter salema na sije o tokobandana ya liboso tozobandana makambo ya bonzambe donc ba prière ba croyance, ba tradition, culture, ba coutume na kibonzambe. Donc il y a biso ba africain na tota pe parallélisme nango na nini oyo kibonzambe oyo e uta libanda o baila biso. Shikoyo. Donc to banananu na makambo oyo ya spiritualité. Donc na kibonzambe na français ba spiritualité. Bon, papa Yesu sikoyo pona yo en tant que moto congolais humain spiritualité kibonzambe zani omoni merci mingi Yannick Bo Matondo pona kosala ete tokabola sujet oyo po ezali sujet moko oyo eza na importance mingi omoni bato mingi batalelaka spiritualité na kibonzambe na ndenge oyo bazotalela na ndenge ya ba religion na bango parce que ezali kwa la religieuté kwa la religieux wana ezelo msusu parce que accès na spiritualité ezali te eloko oyo ezali exclusif pona religion moko boye eza eloko eza pona bato nyonso tu pona motu ndenge aye na mokili ndenge azali na vie na ye awa esengeli na ye amiyeba amisosola po auti na source oyo auti nde esengeli azonga na source na ye wana sikoyo na katikati wana ya séparation oyo esalemi na unité oyo ezalaki nzela oyo nyonso oyo ye azotraverse ya éloignement na source wana te kobanda sikoyo koluka nzela ya ye ya bozongi na un oyo autaki na source na ye nde eza kosala spiritualité oyo moto asengeli azala na yango. Kasi bonzambe
bonzambe ezali pe eloko oyo bato eza basynonyme papa spiritualité na bonzambe eza différent omoni problème eza eyali mpe ya balangue omoni spiritualité tolobi eza na monoko mosusu bato mosusu mpe babenga yango mpe na lingala kibokoko bakobenga yango mpe kibokoko parce que soki otali na kibokoko na biso okuta spiritualité eloko bazobenga spiritualité eza na kati wana ezalaki nango pas forcément une religion ezalaki mpenza nde spiritualité kibokoko na biso eza spiritualité eza religion te mpo bato bakonfondaka yango mingi ndenge wana omoni bakomi kolukela bino baprophète boyesa so baprophète na bino boyesa non eza spiritualité pratique oyo bakoko na biso basalaki mpona kozala na communion na source na force créative oyo bato bakoki kobenga yango nzambe bakobenga yango bakombo nyonso babengaka yango wana eza na par rapport ya mutu mpo mutu normalement na ntango oyo mutu aza ye moko a sentir puissance wana oyo ya nzambe ndenge tobengaka ye communément biso bantu bazobenga yango ngolo voilà ozomona ya nkolo nyonso sikoyo na ntango wana omoni mutu akoki kobelela ye na kombo oyo akozala nango inspiré na moma wana likambo ezali nde koyeba force wana yango nde ezali libandeli ya force nyonso. Mais papa est-ce que balang pe ezali freinage mpona kokota na dimension moko plus élevée ya ba spiritualité na biso neti biso ba africain est-ce que balango tokoma koloba o adopter bon adopter te forcer o ba força biso na makasi po toloba ngo est-ce ça pe barrière évidemment balang ezali barrière monene parce que langue ezo véhiculer pe culture ya esike wuti na ba tradition na makambo nyonso ezo renfermer wana na kati émotion d'abord pour moni émotion eza eloko pe jouaka rôle monene na vie ya mutu na ntango oyo mutu soki il faut a exprimer baémotion na ye ata na baparole ekozala très difficile pour exprimer yango na langue oyo azomaîtrise te mais tokende sikoyo parce que spiritualité c'est plus que expression ya parole pour moni soki otali neti na mutu oyo mpe aza libre pour soki ozolanda vie spirituelle na ndenge elongo bani okozala libre spirituellement il faut se manifester mpe na vie na yo physique matérielle c'est-à-dire même mpona expression il faut mpe ozala libre okozala comment dirais-je okozala lié te na niveau expression na yo alors s'exprimer sikoyo na langue oyo ozomaîtrise te ekoki kozala eza déjà barrière pour communiquer même émotion na ona bato mosusu mais sikoyo soki ozosala yango na pensée na niveau ya esprit na yo nazomona ke okosala yango mieux na langue te surtout bon okoki sikoyo okokende osala yango na langue ozomaîtrise te po soki olingi okanisa na langue ozomaîtrise te okoyeba yango bien ke ozosala exercice moko ya eza lokola oza komisala test yo moko na niveau nini ozomaîtrise langue wana ozomona mais okosala nini toloba so ozosala méditation d'une façon spirituelle ekozala su na place te po exemple nakopesa eyali ya ndoto eza ya ndoto soki bato bayebi baza kose rappeler na bandoto oyo bakoki kose rappeler nango bakotala pourcentage boni ya bandoto oyo balotaka mpenza bien oyo bango moko baza baacteur na kati wana azojouer rôle principal na ndoto acteur principal soki asalaka bandoto na monoko nini akosala toujours na monoko oyo azomaîtrise nde oyo ye
akosala bandoto na ye yango wana na spiritualité vraiment na tango oyo il faut au dépasser même niveau ya ba pensée na yo pour penser ekoki pe ko perturber yo eza eloko oyo eza na niveau beaucoup plus toloba matériel yango nde moto ezoluka ezala exprimer na bandenge moko boye na langue nini na mais sinon dépasser ce niveau là okomona susu obstacle ya langue te mais po koma na niveau wana ya kodépasser niveau wana ya pensée ben ekeza malamu o s'exprimer na langue oyo ozo maîtriser mieux et surtout langue na yo oyo ya d'origine na yo yango nde mutu mpe okomaîtriser mieux yango nde etiaka mingi force elamusaka force na énergie oyo oza nango na kati na parce que c'est pas pour rien obotami na mama oyo abimi na esika wana azoba monoko wana soki babenga yango mingi neti na néerlandais biso benga yango monoko ya mboka na lingala mais en néerlandais ben moedertaal donc ezoba monoko ya mama na yo donc monoko mama no alobaka eza frappant po komona oza na yo mutu mama no aza origine mosusu aboti yo awa oza na nationalité awa mais soki batuni yo bati chez moedertaal sikoyo yo koloba sikoyo monoko ya mama na yo nde yo koyebisa bango to eza soki yo kola na néerlandais akoloba nde eza néerlandais donc ozomona que bon lokola toza déjà na matériel tokobanda kaka wana po tobanda kose libérer po tokoma na niveau oyo tokoza so na besoin ya langue te donc tokobanda toujours kaka toluka s'exprimer na langue oyo toza nango à l'aise et puis na langue ekotia biso na communion na kiboyo moko intérieur. Papa iso sikoyo question nazalaki nango kasi oyo bandeko na biso na Congo bapratikaka kuna tokoki kobenga yango ni ezali erreur ezali libungi ezali malédiction ezali perdiction ezali débandade na bamona papa iso kobenga yango nini parce que yango kuna parle zo banini o pratika nini ba pratique ba religion bazo ba soit disant religion o bazo pratiquer na mboka na biso ndeti Congo parce que ba tebele bazo ba ke eza cause ya ba problème ya malédiction Afrique christianisme islam et consort bon regarde na yo sikoyo na ba pratique na bande ko na biso ndenge bazali ko pratiquer ba religion wana regarde na yo eza ndenge nini na situation de bazo vivre est-ce que ça en rapport na ba religion wana parce que Congo ba église l'équipe école ne belé ba église ba pasteur ba l'équipe ba entreprise na ebele donc église catholique pe bon quand même masala musala pe kuna pour makambo italien c'est metikala na maboko église catholique donc makambo ebele et aux côté en contradiction entre église par église à mindele donc religion catholique gréco-romaine so ndeni ba bengango na kotambola ya mboka na esprit ya bato na ba culture na biso na ba habitude na biso soko regarde na yo na ba spiritualité pardon ba religion oyo étrangère na ba mboka na biso ndeti ba kondenge pe bazo pratiquer yango na ndenge pe efanda regarde na yo zandeni omoni likamba ba religion zaka likamoko munene surtout pas ba mboka na biso mais on ça l'effort na lobango ya mukuse pour le quoi toujours traiter beaucoup plus spiritualité kibonzambe ndengolo baki bon ba religion pour na biso ba africain to bien ou même européen ou na Europe de l'Ouest awa toujours fanda bango soi-disant batbaila kibiso christianisme mais tozali awa bien ngo yanik baza nango makasi shooté bon dans mamboka na biso soki bato bazo mpesa mingi na balosambo ndenge wana bazo ba peti na yango te parce que ezo mema bango te na liberté na bango moko eza business o ndela yaki nango ezaki pona ko luka ko maîtriser mutu ko manipuler mutu ko exploiter mutu ozo mona na bakutu
dernièrement na solaki c'était dans week-end eleki na femme moko ya surinamienne oyebi basurinamien oyo bazalaka bato ya Suriname femme wana ye moto abandaki ngai lisolo kutu mpe ya bareligion boye nayebisaki ngai alobi ngai buku oyo nyonso soki balobi ke ezali buku ya Nzambe na ntango oyo na kati wana to religion oyo nyonso balobi ke eza religion ya Nzambe soki na kati wana bazali kotia couleur ya Nzambe na ba ange na ye batu na ye ba prophète na ye soki bazali pembe donc couleur onga naza nango te e bazwi zabolo satana bati ye moindo na couleur onga naza nango mbala moko eloko wana eza ya ngai te nayebisi ye na kodiscute te eza ya ngai te c'est bien clair na koluka te na zwa yango na ndenge mosusu na interprete yango ndenge mosusu non eza clair eza ya ngai te e ezokoma su grave soki na buku wana to na religion wana basoutenir kibombu et surtout kibombu ya moto moindo ezali eloko na ngai te na kodiscute nango te na rejete yango naza kuna te ozomona nde place oyo bayebaka moto aza libre moto oyo aza na force oyo ayebi oyo Nzambe oyo bato balobaka Nzambe soki akeli moto nyonso ndenge moko alingi bato nyonso ndenge moko akoki kosala te azwa bapopulation mosusu asala décret divin ke bango baza au-dessus ya bapopulation mosusu wana aza Nzambe na nga te aza Nzambe ya population wana oyo asali bango décret wana oyo ya ngai mpe fo asalela ngai yanga décret ke nga naza lokola ye parce que naza na besoin te adécrete nga likolo ya bato mosusu mais naza na besoin ya décret na ye oyo akoloba ke nga nakokani na ye c'est ça retour vers l'unité ozomona libungi yo moko déjà ndenge na lobi boye ozo comprendre bato na biso kuna bareligion bazolanda babuku bazolanda eza oyo eza mpona bango te eza oyo basali mpo banionga bango ndenge toba na lingala yango ozomona progrès moko ezosalama te ndenge moko baeglise wana ezozala na babalabala ezozala ndenge moko na babar eza kozala ndenge moko na bisika oyo bakomi kolela bato na bakatafar eza kozala donc eza kaka business na niveau moko eza regrettable parce que bato bakokaki ko se retrouver facilement na nzela ya kibonzambe sans que bazala exploiter na ndenge wana po soko lobi na bango neti kaka na babuku yango wana ndenge balobi na Biblia bon yesu alobi nga naza chemin nazomema vers tata bon soko lobi na bango ke soki utiliser yesu nzela esili fosila na ye okoma ya destination okoma pa tata non bakoloba no ke moto akokani na yaza susu te ekomi boye donc désordre contradiction bazoyeba eloko nini oyo bazosalela te na islam Nzambe alobi bouti epa na nga nde bokozonga elobi te na liwa mais elobi na ndenge ya spiritualité nde nalobaki na ebandeli wana nzela oyo ya kozonga na epai ya Nzambe ke bato soki bayebi neti basufi na kati ya islam ezali voie ya spiritualité oyo ezali kotraite ndenge ya kozonga na unité oyo ya Nzambe mais ozomona sikoyo bozangi boyebi ndenge nalobaki na libanda etan tunenga sango nini na ye nango nalobaki esengeli komiyeba soko omiyebi nde koyeba mpe basusu mpona komiyeba ngo wana elakisini komiyeba yango wana komiyeba eza c'est tout un processus parce qu'il faut se découvrir pour comment peut-il se faire que yo ozoluka odécouvrir Nzambe oyo yebi te oyo ozomona te oyo ozoyoka te soki omiyebi nanu yo moko te okodécouvrir jamais ti okokufa omiyeba yo moso ndeni papa voilà il faut miyeba tala neti bato mosusu bazalaka
soki bayebisi eke ben yo osilikaka pamba mbangu zama non azoboya déjà bon ozoboya est-ce que omiyebi il fallait que tu avant batu babando salo remarque wana to même temps batu basaki remarque wana il fallait faire na nié nan avant réagir pe mbangu bongo otika nanu mitala nanu ota nanu bon na sur comment dirais-je na mitala nanu na comportement na ngai ya kozwa kanda soki eza ndenge nini na ntango okomona yo moko parce que il faut sala observateur ya vi na yo wana nde omiyebi soki nano bandi ko observe vi na yo te neti ki mutu otelemi ndenge totelemaka boye ozotala to na fenêtre makambo ezoleka libanda wana nde omiyebi sikoyo parce que ozoyebaki oyo eza nga oyo eza makambo na ngai donc ntango okomi observateur ya vi na yo donc oza esu na kati te soki omoni eloko ya mabe okoreconnaître yango ke eza mabe ke ostope yango mais soki oza nanu observateur nango te et ce sont les autres nde babanaka koobserve yo okozala toujours na etumba wana nde omoni ntango bazoloba kose séparer na matière. Comment peut-il se faire que au réussi ou se séparer dans la matière soki okomi observateur ya matière wana te ozomona komi yeba c'est ça sokomi yebi oko sala sikoyo amélioration ya bomoi na yo c'est-à-dire okopesa place na ba vertu na vie na yo okopesa place na ba vertu pona yo orgueil par exemple que za sous na place te ata soki batu bazo pousser yo pona ozala orgueilleux ko sa lango te po omiyebi po omiyebi okopesa place na ba vertu wana omiyebi en tant que na mutu tonini papa yesu kasi okomiyeba nanu en tant que mutu parce que ozana matière soko oyebi te okoyeba komaîtriser baposa oyo ya kibomoto te soko omiyebi na ndenge wana nde oyebi sikoyo na ntango okoyeba sikoyo ndenge nalobaki lokola baorgueil bakanda pamba eza kasi komiyeba en tant que mutu te yango wana nde eza processus wana na ntango omitiki okomi observateur na yo moko okozala susu na baproblème wana te mpo omiyebi sikoyo na ntango wana okoyeba sikoyo le vrai yo eza nani oyo aza lisusu matière te pur esprit yango wana oyo ntango bazoloba ke na kati na biso ya une richesse na kati na biso bonzambe ezali yango wana nde sikoyo na ntango okozala sikoyo en mesure ya kozala na contact na yo moko omi découvrir sikoyo le vrai yo la réalité c'est quoi. Parce qu'il y a trop de fantaisie dans la vie autour de fantaisie c'est belé, illusion ezali et belé oyo ezo salama. Mais natango au saisir réalité, au comprendre makambo belé. Alors papa est-ce que ça na spiritualité proprement dite africaine ya biso ba noir tout le monde makamnan oyo catholique protestant soki nini ya biso bato mwindo soki eza nini soki eza nini ezalaka wapi soki ezalaka wapi mpe koatteindre yango ndenge nini bon omoni nakoboya te mpo nalobake eza na spiritualité oyo ya biso banoir nakoboya te parce que soki tozoloba wana mosusu ezali ya biso te eza lokuta kasi bato bakotuna boya biso yango ndenge nini kokota accès nango ndenge nini oyo tolobaki wana mosusu eza toza confusion entre religion na spiritualité bareligion eza oyo bato bazosala oyo eza lié mpe na baculture ya bato eza lié na baenvironnement na makambo ebele mpo soki otali neti na bible to na coran soki omoni badescription ya paradis na enfer ozomona ezozala lié na bavie oyo bato baza nango wana so abiki elifelo eza na moto kuna bokozika tout ça
bon moto ya afani na mboka moto azobanga neti awa na ete awa mikolo elekita mo esalaki makasi wana beta omoni bato sikoyo bakobanga ya lokwa babiloko moko banseignement moko ya kobangisa bato bon na courant mpe balobi mpe eza mpe na enfer mpe ya malili makasi mpe ezali sikoyo biso toyebi malili ya ndenge ezalaka makasi wana mpe tokobanga mais soki sikoyo moto aza na Afrique na moto obangisi enfer ya malili makasi somo wana ekesala ye mpenza te parce que ya kutu ntango azoka moto makasi wana azoreve malili ozomona bon or biloko wana eza lié na chair na émotion dépasser ce niveau là oza nango besoin souté c'est pour te dire que nakoki oboya te pona lobake eza na spiritualité ou eza pona biso parce que mutu okoki ko banda ye mbala moko te na niveau ya likolo mingi oyo nanu ye atteindre te donc il faut commencer par accepter ba différence oyo toza nango na kati ya ba différence toza nango eza pe na couleur eza na mode de vie eza na nini nyonso wana et après sikoyo mutu ayeba pourquoi ba différence wana ezali ye sikoyo mpona nini aye na ndenge aye wana sikoyo moni mbala moko ekomi sikoyo processus ya komiyeba yo moko na ntango wana dépasser tous ces niveaux là okomona ke on fait des comptes il y a plus de différence mais kasi na libungi oyo ya biso ya peuple africain est-ce que l'état aza na rôle à jouer na makambo ba religion na makambo ba spiritualité omoni na likambo ya l'état bon, la spiritualité, non, parce que c'est pur spirituel, et ça, relation à Omoko, na toloba, le très haut. Kasi tomoni kuna Staline akangisaki ba église. Et ça, religion. Azongisaki nini? Na niveau wana. Nde yango na bandaki, pona lobake, na niveau de spiritualité, non, parce que wana, la spiritualité, c'est pas obligé, c'est pratiqué en public. Eza eloko eza beaucoup plus interne eza okoki ko la chambre na yo kutu se sentir mieux osala ba méditation na Congo balobi ke bazo banda kokota makambo ya belexo fo bakota ngo na ndenga bangunza na ndenge ya nzambi ngolo nko ngolo bakota ngo na ndenga spiritualité pona mishuni bazo comprendre taloba mema ngo na niveau ya makambo zana no wane komi aspect msusu nasi sana na likambo lobaki l'état a koki ko jouer rôle monene na likambo ba religion ndenge na lobaki pe na libandeli awa misimi l'église na ba pe na libandeli awa nde ba mindele ba sala pe neti bango ba mema christianisme pa na biso mais christianisme bandi pa na bango awa te Jésus a d'origine Europe te mais amoni ba utiliser yango pona ko manipuler biso si seulement so que jidango is vrai pona ko manipuler biso voilà pona ko piller ba richesse na biso kuna effectivement eza na ba pouvoir kuna na bamboka na biso oyo bazo se servir pe na ba religion na ba croyance o bato bazana ngo mais likambo eza ka frappant eza souffrance oyo bango bazo sa na population ozomona ke bato bazo souffrir makasi mingi plus bato bazo souffrir plus bazo koma ba croyant na bazo koma ba chrétien bazo pratiquer l'église mais ça te papa il se pose un manque de savoir oyo bonza oyo eloko nini bazobenga bonzambe na bango yango bazoke kuna oui ezali bozangi boye bezali kamunene oyo ezali wana mais yali excuse te yali excuse te po ba pasteur wana oyo baza sikoko yamba bango na ba église bazo sa belebele bango pe baza ko continuer ko alimenter ko nourrir manque ya connaissance wana bazali ko doit batouana pour bazana bango besoin donc ozomona ke ezana ba niveau o ezo sala l'état na batoyo ba msusu pe bazali bien soutenu par l'état ba pasteur angwana begizama pour basana ndengona parce que l'état zomona eza bien et ali opium moko boyoyo bango bazali ko lalisa na au peuple pour continuer ko servir comme intérêt na bango moko parce que la vraie religion ndenge dans le baki wana que religion est liée na culture na environnement il faut la religion na bino moko et bimi et pas na bino yango ko aider bino pour na vie oyo est supportable place religion ezali ni
kasi religion yali croyance ensemble ya ba pratique oyo yali lié ndenge na lobaki wana na environnement na culture yango ni mtezo sala nini alors donc c'est que bongo c'est que batuna bamboka na biso bazana ba problème parce que comment est-ce que bako pratiquer ba religion oyo bazo mona pe na ba ndenge ba pratique na ba rituel na ndenge za kuna na kati na ba buku wana ezali ko ezo kolete na réalité na biso ba africain na culture na nyonso mais bazo landa kaka oui bazana problème munene poso hotel na ba buku wana bazo lo ba bien que ngai nzambe ya Israël na lobi peuple na nga juif baza kle ba bigete eza wakolanda bible na nini te tanga na molimo wana ozotanga na nini so bozotanga bongo bozotanga na la chair faut tanga na molimo alors que na molimo c'est aussi comme ça oui même na Coran ozoma bazo parler à makama ba Medine ya ba nini kuna o ba mboka wana eza ba mboko bisoza na ngote ba culture tala net na Coran nzambe ablamaki ba arabe parce que ba bana ko kunda ba fille na bango vivante pour balinga ba bota ba ba cité fois bota ba mi bal in des honneurs ba soki aboti moi ça ko kunde vivante mais yemo ka bota mina na pour azonga souté ya nzamba blama ki bon eza na Coran alobi batika ko kunda ba fille na vivante parce que eza bénédiction ya nzambe pour bon oyebi moko na moi sindengo choloba mo bal azo bimana yango na siko biso siko na tanto ebi makambo na te bon bakuyi ko ya bazo yebiso yango na bazo te ezo servi yo na nini na moment wana ozozo eloko nini yo zo gagnana eloko moko te or soki eza religion ebimi epa na yo ekobanda ko yebisa yo makambo oyo ya yo oyo ya milieu ya environnement na yo ya culture na ba pratique na yo na ba habitude na yo pona esunga yo o améliorer mode de vie na yo et natang wana ekotia yo ozala pe près ya kosa sikoyo nini o pratiquer spiritualité na ninga longo bani po ojonga sikoyo na source na yo kasi papa yesu mutu moko boye bazo benga tata wana kuna azali kuna na Mali akoma sénégalais par adoption azali kolobake biso aza très avancé spirituellement papa ngo comme on a na bosani nani ezano pardon remarque ça qui pour la Bible barolobaki no bazotanga ngo na ndenge charnel il faut otanga na ndinga molimo OK c'est bien kotanga ngo na ndenge molimo na nani oui sikoyo soki otanga ngo na ndenge ya molimo ba ifsa batiko ba otanga na ndenge molimo ndenge nini parce que bazotanga ngo bazo utiliser munoko o ya musuni na langue o na ba passer mususu azote na français aza congolais église na ba congolais ba amizuela interprète ayebi lingala azote ndenge lobiona amizuela interprète ya lingala bon wana sikoyo pe azote aliloba azotanga bible na molimo. Non, il faut que tu aies une aventure. Il faut que tu aies une aventure. Pour nous, comment on peut mingi na Israël pèlerinage kuna. Pour nous, ce que ça molimo. Alors que ma yankambe za wana. Ce que ça ya molimo. Pour nous, baso kende kuna. Ya molimo, il fallait pas ba kende kuna. Te wana za ba aventure, il faut to lo bango bien clair. Wana za ba aventure, batika ngo. Madame va utiliser un argument mususu qui va utiliser argument alors que papa yesu bazo kende pe na maya nkamba bazo bika bazo sukola na maya tata kimbango bazo bika bazo kende ko nini mama kipamvita kuna bazo bika o nyos pe ba oke kusala kuna na Israel ezandenge mona oyo ba miracle zoleka na nkamba mais oya nkamba soki komi na makambo nkamba makambo ya biso ba ya ba noir ya bonzame na biso ekomi kindoki oui c'est ça ekomi kindoki bon tokolo belango kindoki eza nini kindoki eza eloko mutu sabelaka alobi mystère yango wana na Bible na bango moko Moïse tango baboka kinzete na si seulement c'est vrai papa yesu oui si seulement c'est vrai mais tozoki nango kasi po bango baso croire na côté po bango balobi ya bango ne mutu eza ko telema o eza kindoki mais batu ya nani pharaon na batune balobaki nini bata pharaon baba était magie ya Moïse eleki ya biso pourtant nzete na ye komaki nyoka nzeto oya komisaki nyoka emelaki ba nyoka donc nzambe na bango za ya koleka ya bango ya ba o msusu ya Egypte balobaki magie mo ba utilisaki omoni likama ba interprétation pe eza problème
soki otali langue oyo bango bautiliseaki na ntango wana ntango bazoloba langue wana ndenge balobaki makambo balobaki wana baye kointerprete bachange bapesi yango banini mosusu tala ndenge balobaka Jésus elingi koloba je suis est-ce que mo wana eza na français hein? Jésus balongola comme soki je suis wana sikoyo bango badémonstration basalaka na ese na mituna nalobaka bakomprenaka sikoyo tata wana alobi ke papa Yesu video tindelanga tata na alobi ke seul peuple oyo andima nzambe ya nini mosusu religion quoi on en passe babenga ngunde balingi ezali noir seul bato oyo bandima makambo ya bato mosusu ezali noir pe bongola pe na bakombo Meshach, Shadrach, Miriam, Paul, Timothée, Jacques, Aboubakar, Mohamed, Onini. Alobi me bakombo wana baebite bengaki yango nini facteur divin personnage oyo eza na nsima kombo wana oyo bazopesa bana wana de 1 et puis de alobi ke biso baafricain na Afrique ezali l'ancien continent oyo esika religion nyonso bayaki nde kozwa nde na Afrique baye oyo nyonso bible eza kopie na Afrique siko papa Yesu na makambo wana omona ondeni eza ndenge alobi wana oyebi biso toyebi sens ya bamo na banon toyebi yango soki balobaka kolobelaka mwa no mabe te atasalika mabe pourtant ozolobela yango ozolakela ye yango maloba na yo ekolanda ye pe toyebi yango toza bato oyo ke soki moto asali yo mabe soki osakeli ye ekolanda ye bakombo mpe ndenge tolobaka balobi ke ya Yesu asomba yango na makila ta bolakeli ya Yesu asomba na makila papa Yesu nayebi te eloko nini oye fala asomba ya makila soki achat na ye eza sélectif nayebi te mpo biso na bango tovivaka vi yango na mabela ndenge moko babesoin na biso ezaka ndenge moko bamosuku to baza na ya Yesu te enfin nayebi te donc achat yango eza sélectif kasi bakombo yango wana sikoyo nde yango bazochange bakombo bazokoma na bakombo ya ye moko ya Yesu na bango abanda kochange bato na ye bakombo te ndenge batie na Bible wana soka longoli et puis bakombo yango na wana Jacques, Timothée bakombo ya baeuropéen est-ce que normal Paul na Jean normal eza normal te bakombo elandaka yango mona biso ndenge topesa bakombo na bana c'est très important sikoyo influence oyo tozwi yango ya occidentaux na religion wana même pe na islam tokomi sikoyo ko préféré topesa bakombo ne komba bakombo ya baptême donc tokomi bakombo wana et comme quoi na luxe moko boza or soko tali mindende na bito fenda occidentaux awa tozoma ba comportement yanga o Timothée bakombo composé bakombo bana bango sikoyo bakozwa deux lettres ya kombo ya tata na deux lettres ya kombo ya mama basangisi ekomi prénom ya mwana yop mais yepsanga sikoyo omoni biso place freiner créativité na biso sokoza kolanda mutu na nsima okoza su créativité mais siko papa Yesu ngape pardon or bakombo na biso eza na basignification mantondo na nzambi topesaka même na bakoko na biso bazalaki liboso botali epe ezalaki teke mwana botami kaka sikoyo pa kombo azwi ata mosu ezalaki sage ya famille nde azeli nanu atali basini nini oyo ezalaki tout autour ya grossesse ya mwana wana ya accouchement na ye makambo elaki na baparents na famille omona siko kombo ye ebimi mwana ça arrive au bonheur vie yango wana dalikaka bakombo il faut eyali ndenge wana eza na ntina te kozwa bakombo tozobamba bakombo oyo toyebi ntina nango te après soki okoma omona bamakambo ekoma oyelo na vie soki ya ndenge nini yango okomi komilela lisusu yo moko amona mpashe okomi komilela okomi kolobake yo vie yango eligi yo te nzambe soki sikoyo papa Yesu question nange ezali mais comment est-ce que banoir bango bayebisaka bango kaka biloko bango bandimaka kaka
religion esimba kambe même bazolobela bango awa tozoloba bazoyoka o papa ye tozoloba bato mosusu na bapapa oyo kutu oyo nalandaki awa bato bazoloba non mais banoir balingi kaka koyoka te c'est qu'il y a un problème de fond. Non, problème il y a banoir parce que awa bango moko batumba ba église oyo esika otokendaka na light plain bazobenga paradiso na mosusu ba église ekoma nango ba musée bango mo bazo bakutu bakoma kokende kosala makambo ya bosoto tina église donc église ekoma pamba donc ekoma pamba mais siko koma kaka ba noir kaka papa yesu noir kaka yango wana omoni na ntango oyo déjà bazwaki noir bamate na religion ndenge kasi lelo toza bato toza libre kasi yango nazoloba yango tika kasi naloba mpo okatakatanga ti omona zana so nalobi ata mwa moke wana okati mais soki kaka nalobi maloba 2 mots okati ebanoke bien te mpo naza na nini na liloba moko akotia wana okokoloba lelo esali bambula ebele ndenge wana me ntango oyo tolobi tozongeli liberté na biso parce bapesaki biso yango te tobotolaki yango soki otali neti na Congo mpo bavérité mosusu mpe fo tolobaka yango eza likambo ya kibokolo te parce bato mosusu balingi otala makambo na ndenge ya kibokolo biso oza ekolo boye ya biso nde eza danze soki ndenge nini Kasavubu azalaki moto oyo azalaki nayebi te so naloba soki azalaki kolabo soki azalaki nani soki ndenge nini wana ndenge mosuni mais sur le plan spirituel Kasavubu azalaki moto oyo atiaki biso susu na kiboumbu soki Lumumba te omoni bango moko babelge basala reportage sur Lumumba babengaki ye prophète mais namoni esika oyo Kasavubu bakohonoré ete président ya liboso soit disant toujours indépendance oyo tozalaki occupé na babelge mponga na benga yango colonisation te eza occupation wana mokomi mpe tosoli yango na kotalisa yango malamu occupation monene oyo ezalaki wana banyongi biso bautilize religion mpo baexploite biso landa discours ya Kasavubu aza kohonore yango ki bacivilize biso religion wana ememe biso comme si biso ebai nzambe te donc azoloba kutu pire ke mindele bango moko alors que rwana bango azoba baza na banzambe na bango bon yebisanga sikoyo tant que tokoloba vérité te mpo nayebi eza na bandeko na biso ya bakongo soki par sentiment na émotion ya kozala mokongo bon bazali continuer kozala derrière discours ya Kasavubu aveuglement ezali bazali aveuglé soki lelo tolobaka ke mindele batia bato na nsima na bango mpo na tozobenga likama néocolonialisme kasi ezobanda wana batransmettre makambo bango mo babandaki kosala sur place epai ya bato mosusu ya bayindo oyo bazali wana mpo basala yango na place na bango tomonaki yango bien na discours ya Kasavubu ke ezalaki clair e Lumumba ye mpona kobare yango basalaki na nini ka nde basalaki na bafumuki mbangu te nde basalaki na bafumuki mbangu bakangaki bango nyonso bakenda kose retrouve na Katanga ndenge nini boloko bakendeki na bango kaka kotia bango kuna ezalaki kaka na Katanga il faut komituna donc il faut koluka kose libere koyeba ete biloko wana ezalaki libungi oyo esalamaki po to surmonter yango soko moni mutu mwindu azali po mutu mwindu alingi kotikala na badeba wana oyo ya pamba oyo ya basentiment ya baémotion kokangama na eloko parce que aza lié nango émotionnellement azokose détacher nango te c'est ça le problème il faut tozala oyebi eloko oyo Papa Etienne Tshisekedi alobaki eza eloko munene ya convaincre la peur yango wana bato bayebi te bato mwindu mingi eza angoisse na peur nde moto esalaka bango mpo azomona soki ase détaché na bareligion wana azomona kwa kozala na vide somo ya vide wana nde moto esalaka bango ndenge wana et pourtant moto oyo azali koofrir ye eloko oyo ekokomble vide wana mbala moko azozwa yango te
alingi ya pe na livre lokola Bible boye to Coran pesa ye ba bise prophète na biso komone intel nani na biso et pourtant bazo pesa ye mbala moko nini la voie ya spiritualité oyo ekolibere ye wana parce que natango déjà asalaki ba démarche religieuse oyo ebemi ye na libungi ben aza mutu kaka ya kolamusa conscience soki conscience na ye elamuki et effectivement à se retrouver mbala moko à travailler sur ye moko pona à progresser mais likam na biso eza siko ba débat wana ya tinate o toujours défendre biloko eza ya bisoté poto miyebi te il faut miyeba soki mutu mwinda miyebi et surtout nengo lobaki pe l'état aza msam nena kosala pona ba religion wana nengo tanga Kagame bon akangi ba église bon bien que azosala ngo pe pona ba intérêt na ye biloko wana il faut kosala ngo na ndenge ya kosala ete peuple aider na éveil na ye et likambo eza très important eza likambo ya koservir peuple a yeba à se retrouver pour ceux qui passent dans ngo kama makasi okoya nde ko s'impose ça su ndenge mundela asalaki na ba religion kuna na bamboka na biso yo ya kosala ngo sikoyo pona o empêcher bango na liberté na bango expression soki tokobenga ngo expression soki spirituelle soki ndenge nini na ebité donc il faut koyeba ndenge ya kozongisela bato eloko oyo bazalaki nango o babotolaki bango et non pas ko punir bango parce que bazwi eloko eza ya bango te ozomona donc yango eza likambo spirituel donc il faut pas kokende na ndenge ya enfer na paradis oyo ezalaka te donc il faut ke nango na ndenge ya kolakisa mutu ke eloko oyo eza ya yo yango oyo s'il faut koya na ba moyen mosusu oyo ya kosalela il faut plutôt encourager ko soutenir bato bazali na ba voie ya malamu oyo bazolakisa bato lumière oyo ya Nzambe oyo esengeli bato bazala nango ko soutenir bango dans ce sens là ndenge olobaki wana peke bato balobi makambo ya Congo pona ko se libérer il faut ko landa la voie spirituelle la spiritualité c'est pas pour rien parce que mutu soki oza libéré spirituellement te okipe ko se libérer physiquement te soko tali na bamboka mingi basala ba révolution na bango ba révolte moko zoma ke basali ba soulèvement mo populaire et tout okomona que baza peuple oyo à un certain moment bayaki kokoma na niveau moko ya lumière spirituelle oyo ezaki epelaki na batu mingi na moment wana ke bato bakomi koyebisa bango vérité ya makambo ndenge ezali yango nde aide totolobe edaki mpona bakoka kotelema mpe kokweyisa bapouvoir nyonso ezalaki kotia bango na molili donc ezali voie ya malamu eza initiative ya bien mpo yango nde esaka moto aza na persévérance moto ayeba kocréer monde oyo ye alingi et non pas oyo bato mosusu balingi mpona ye pourtant ke okozala mombu ya bato mosusu oyo nyonso babanda koyebisa yo okobanda kondima amen okomona yango nde ekosalama epe ekosalama mpo yo nde olingi mpe esalamela yo or soki oza fort spirituellement yo okokanisa monde oyo yo olingi esalama mpe yango nde ekosalamela yo mpo olingi nde esalamela yo mpo biso nyonso tuna mokili oyo ntango tokendaka kolala tozosatendre moi etelema lobi ese toyeba yango ke tocontribuaka mpe na énergie wana mpo moi etelema soki tozalaki mpe ya makasi toyokani mokili mobimba tolobi ke toki olala butu oyo etikali nango libela tonga totala so epe moi elingaki kotelema bon bato mosusu ta mosusu bakendaki mosika mais bon eza nalobeli yango na ndenge oyo ke bao mosusu bayebi ocomprendre mpo bacomprendre ke makambo mingi oyo elaka biso ya mokili eza biso moko bato contribuaka mpo eya ndenge wana papa eso sikoyo na 5 minutes etikali biso na olinga na tuna keso ya suka po toclotire temo ezali soki kibonzambe na biso moko
tozalaki kopratike nini na biso croyance na biso moko tolingaki tozala différent na oyo toza nango lelo mpe situation oyo toza nango politique tonga tozala nango te parce tonga tozala bato ya ndenge mosusu bato bafandi te kabila monela bango babima libanda ou bien elingaki ezala ndenge nini parce que nakoki koloba te ke nakotuna te oyo imagine ngai ezala ndenge nini mais nazotuna soki religion na biso tozalaki na baregion na biso tongaki tozala babiloko oyo mosusu oyo ezali plus enfoncé oyo ezali plus renforcé par bareligion étrangère elingaki ezala te basitation oyo toza nango. Non, mais toloba te ke toza na religion na biso te ezali eza nde bato mingi nde baza na ignorance po so tolobi so tozalaka nango esalaka ke toza nango te toza nango nde nalobi wana bamosusu bazosalela baémotion na bango basentiment na bango fanatisme na bango nde bazali kweya mpe bazomema bato na libungi mais bao baza koyeba kotelemela yango malamu bazokoya na libungi te c'est ça. Kasi papa Yesu balobi machine à voler candidature unique ya opposition ozali komona ngo ndenge nini papa Yesu? Omoni likambo ya machine à voler eza likambo esengeli bato ba refuser yango na tango oyo bato bango moko na makanisi na bango bako accepter yango bakomona ke moya kosala so eza te yango kande kozala donc bako accepter pe na ba conséquences nyonso wana donc une fois bato balobaki ke te kabila te constitution il faut respecter et sili wana voilà tomoni biso moko étape ototi ko franchir kabila te constitution ezaka ndenge ezali wana 2 fois point bon c'est ça machine wana eza na raison ya kozala te ils ont raison à causalate parce que il y a les guerres et salamaka nous on peut pas mais mais machine ba bien on peut que et kokina on peut ko simba pété pour ça là yango bon il faut bato babi ndenga trishaki na bulletin de vote demo ekote la kina 2000 on ndenge pe to ko kende susu na bulletin de vote po biso pe to ko tricher pe biso pe to tricher ce ko biso to ko tricher na ndenga solo na peuple nde mutu akolakisa ye ke no tricherie asolo basalaka boye soki bamutu peuple aponi bokonzi na ye wana nazosite mon vieux ansala na pese en passant na pese mbote Daniel Saf papa Yesu. Oui c'est ça bon enfin likambo oyo eza wana eza likambo ndenge tokoloba bato esengeli ba refuser eloko oyo eza mabe ba refuser bandima yango te c'est ça. Kasi papa Suzanne eloko kobakisa mpona situation politique oyo toza nango sikoyo na mboka République démocratique du Congo. Likambo bakisa eza kaka esengeli bato bayeba intérêt général ndenge ya kosalela yango toza na moment crucial oyo esengeli peuple congolais a continuer kolakisa ke azali na niveau moko très élevé ya koyeba ndenge nini ya komema changement na kati ya mboka na ye mpona intérêt ya peuple donc ba dirigeant politique mingi oyo baza wana oyo balobi baza mpona opposition ba yeba ndenge nini ya ko reconnaître eloko ezali na mutu aza kati na bango po basalier derrière ye pona kozwa changement oyo toza nango besoin ntango nyonso tu parce que bambula nyonso ezali koya eza pona biso nyonso tu bato nyonso tu bakojuire bakoprofite bakobénéficie nango na bana na biso na bakoko na biso bayeba ngo ke futur et tozosala yango lelo tokosala yango lobi te futur wana tozosala yango lelo voilà.
balanda radio lisanga ezalaki ya bino yani Kabao Matondo tozalaki na tidona président Yesu Kitenge topesi bino mbote tokutani sur papa Yesu tokutani jeudi prochain ou bien jeudi prochain toke vacances te toke vacances wana toya siko kaka na septembre na deuxième semaine ya septembre nde toko continuer le programme d'absolu. Donc la première semaine de septembre jeudi à Liboso si je ne me trompe pas ezali le 6 hein. Donc, G2 et Rolanda Wana, où il y a le 13. Hein? Bon, on toko zongela l'émission. Napesi balandia radio lisanganya sombote tokutani bongo ndenge papa Yesu boyoki président Yesu Sibino napesi Rigen Mbote napesi de tous les jours de tous les temps petit na Chris napesi mama le Tsambote napesi tout balanda compagnon le petit oiseau na Angleterre na Groningen Rigen na pesi bino mbote dishik kisa magendane ya bino yango wana. Ciao ciao. Machozi yango yote na malizika niye nitalala na nani we unaenda